Mais hydrogène, nazalaka moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. Papi Gen tolobe la vie, Mister Siatoli. Nazala moninga na yo te. Nazala moninga no te. Papi Gen tolobe la vie. Avec Adi Lodolé, c'est le jeu, c'est beau comme un gueux, je vous dis. Nazala moninga na yo te. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois, prêtre, Washington, grand pays. Papi Gen tolobe la vie. Papi Gen tolobe la vie. Voilà, chers amis, ici c'est l'homme de grignotage en sous-solo. Demandez-moi quoi? Je regarde la télévision avec les box Sepela TV. Je dis bien Sepela TV, enjoy télévision. Vous avez toutes les chaînes du monde entier par le box Sepela TV. Juste votre connexion d'internet, vous êtes Mobimba, RTNC, les chaînes de Kinshasa, Brazzaville, Ouganda, Cameroun, partout. Vous qui aimez le football, n'hésitez pas. Achetez votre box de Sepela TV. Vous regardez le monde entier dans votre maison. Moi là, je regarde les matchs de V-Club en direct de la RTNC de Kinshasa. Sepela TV. Sepela TV is very nice. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. Mes bien-aimés, mes sœurs et frères, shalom, shalom, je vous salue partout dans le monde, là où vous vous trouvez à ces moments. Voilà, je suis votre maman, Jésus-Christ Seigneur, une femme sauvée par Dieu. Une femme sauvée par Dieu hier, utilisée par le diable dans le monde du ténèbre, dans la sorcellerie, dans le fétichisme, bien-aimé, dans la magie et dans le ténèbre. Aujourd'hui, une femme sauvée par Dieu. Je reviens encore pour vous annoncer, voilà, Dieu a fait grâce. Le Seigneur m'a invité encore à France. En France, à Paris, venez nombreux. Les 10, les 11, les 12 juin 2022, de 17h à 23h. Dieu nous aime. On se tracasse pour demander nos délivrances. Nous réclamons la délivrance nuit et jour. Voilà, Dieu nous a abandonnés 20 ans, je prie. J'ai croisé Dieu, rien ne va. Moi, je suis bien-aimé témoin au couleur. Une femme que le diable a utilisée dans la sorcellerie, venez. Venez expérimenter. Meilleure délivrance, c'est quoi? Mais venez, je vais vous montrer. Pendant 19 ans, qui est celle-là que je touchais? Qui est celle-là que je ne touchais pas? Dieu m'a sauvé aujourd'hui, il y a 28 ans que je parle. Son amour, sa miséricorde. Vous avez l'habitude de me suivre sur l'internet, mais maintenant Dieu a fait grâce. Il nous a donné cette opportunité. Je descends à Paris pour témoigner, pour dévaler tous les secrets du diable, parce que le moment est très mauvais. Rachetez le temps quand les jours sont mauvais. Regardez le signe de temps. Jésus nous aime. Venez nombreux, venez nombreux. Boya et belé na katina salle. Mais bien aimé, il y a Saint-Denis en France. Notre référence, gare du Saint-Denis. Merci, vous êtes là. Je pense que vous allez jamais regretter. Venez, Jésus nous aime. Merci. Agi mukonjumule na brikini ngabia nga mutuna ngeza poto ba makamo bena ya bale ngasi na lembia so obeta bale manana do obeta na poto a insister bon na kena bureau na ye do komi do so lenga mais nga fa na pesa ba condition pesa ba condition comment ba jouer toza 7 ya Imana ba uti na Imana bon équipe ezo ko matati Roland. Parce que cette attends ma Kitty mais équipe faut jamais micro parce que ma journée peine Imana de temps en temps va robeta malgré toi qui n'a pas regardé qui titulaire mais on peut de temps en temps va griller temps de jeu 0-14 marqué ma journée bazaki na kena brikin mana yaki na entraînement entre King
akufa tokene ti na briquet ne ba président Matondo ngabi condition nga na pesi un faut comme capitaine wana toki na Mr. Moba a bien Jean-Marie Maïmba azala formateur ba petit mabali na ebisi bana lelo na ebisi en face bana lelo ngam na komi capitaine na du brassard komi capitaine na ebisi entraîneur garçon mo to azaki numéro 5 ngabi ye obeta suna yete na obeta na garçon mo on a poni abeta place na ye abeta akudute kombo na ye na bosani awosana RTNC ngalo bi ye to obeta na ye garçon andu ya titulaire na bi na ye obeta sunte ça training to obeta na vita sa machine to beti na bilima to sala machine nanga na kati to beti na imana ba équipe makasi to sala machine to beti 7 match ba match to beti ko to gagner équipe et mati bana bandele ba mona ngaruati o ya période wana siko ngana coach le bango esprit Ligue na za makasi na za mtaba donc babanga ngama ba benga ya fondre ba vocation ça canadien esprit de Gilles la bandale la coach esprit de Gilles trafic bazo benga siko ya fondre ya fondre zuma manaya to be 17 dimanche équipe mati la équipe mati c'est le moment d'abandonner bango pour toi, il y a un ministre moi avec vous tenez pas Imana avec arrière gauche na Imana José Boyoko. Donc Manaya ezaki la équipe nangai marqué par dirigeant ba ngam da chef. Au moins na so ba balali ba réveiller nguna ba so ba kisi na bango na tongo. Na du ministre na Boyoko, tu es dans le stade, wana ba na bandal, tu es dans vestiaire, to la na biso. Parce que biso ba jouer à part. To la na biso tu vas jouer équipe et on va rejoindre l'émission dans la vestiaire. Tu gagnes, dans une équipe stable, l'équipe est comme normale. Tu as aussi ce qui match à Vita, Mistana Boyoko, Joe, à l'IPA. Bakamata est au Congo. Pas Congo, qui grand gardien à Imana Congo. Mutumongo akosa na steka afungula ngona babulo ba camion na afungula ngona maboko babulo ba bis ba oye ba pni afungula ngona maboko siko José Boyoko pire ngai ya kati bena l'entraînement siko yo Congolo to be Kaifas tala maboko siko albifa beta Boyoko siko Boyoko pire ngai dia tipo fona côté l'esprit mais so ka simbinga yi beta ngalo kwa dada na coach esprit Angile na kati ya bandal na tracé ligne na jeune Mr. Boyoko na bitelema Congolo yaka telema betaille so be na Congolo so betie na zo bena mutuna na longoli ba na bambio Congolo siko akomo zidenga Boyoko kata ligne Boyoko kata ligne ngabi soko simbia zosu o mana osala Congolo siko azo comprendre ti nzone lo ezana ode beta ngai yo beta ngalo ka boma ngai siko na compte si esprit Angile le na mo capitaine na mo capitaine na mo diriger bana bandele masona zo ba wana ko ba wenge zate ba nini zate ba ngai chef na bandale donc contestant on la te na so une génération na biso bika ya fondre beta na manaya aw ba ati prêtre bala le roba défenseur bazati Ozolan. Siko le na che équipe d'équilibre ngabiti elle rock de potongo. Parce que mission na ngai na sanyango ngai na zongo équipe na rai. Mutu mo ko contredire ngazati. Après siko yo le na ye poto na go bakite na parc. Quand on a pas joué donc c'est que à part les leader na bate belé ba valeur na ngate moi na ana kim banaka ala benga leader papa te banaka ala ben atala ki mon benga leader donc naza leader dans l'ombre mais mbalo pe na bimi leader
Voilà. Dans l'ombre structure, on a mis leader. Ah bon? On a leader, ce qu'on a signé, on a leader. On a mis un signant. Ma casse. Dans l'ombre. Dans la population, on a signé Manangaï, ma casse. Dans l'ombre. On a contesté en gros, il y a un Manangaï, dans leader. Dans l'ombre, leader est maintenant éclaireur. Incontestable dans les lois. Oh. Ah oui. Mais quand la seconde est battue, mais leader dans l'ombre. Mais c'est que toi les bimi. C'est que vous venez de bimi. C'est que ça n'est pas baguette toi dans le bimi. Mais le baat nazo salat. Mon cul maison benga ngaya. Wala la masolo ya Aden. Masolo Aden naza pas dans le Aden. Ouais. Mais quand même c'est que le leadership n'est bimi bena. Makas. Mais tout ça on a sur Mouké. Sikoyo naimana on doit payer salaire. Imana toi na tina salaire te. Oh, salaire, vous avez un salaire. Aucun salaire. Non, mais quand même, fin du mois, chaque fin du mois, nous gagnons. Chaque match, tu as un bon chaque semaine. Sauf 6 matchs, tu vas foutre 10 000. 6 matchs, tu vas foutre 10 000. Mais un bon mois, tu vas équiper à monter. On sait combien de temps on a Iman? On sait combien de temps? Ça, une année. Et non, on a Iman. Une année, mais on a gagné le titre. Mais bon, on a payé la Coupe d'Afrique. Non, il m'a dit qu'il y a la Coupe d'Afrique. Il y a après gagné. On va gagner la Coupe d'Afrique. Vous avez fait des points. Tu as Coupe d'Afrique, il y a un Manaya. Ok. Il y a une Coupe d'Afrique. Tu as eu Kitty. Tu as un stade, mais l'équipe, il y a un niveau humanité. Ok. Voilà. Tout le monde a besoin de fond. On peut aussi dire ça. Parcours dans le bêtis. Parce que les joueurs qui sont comme ça, est-ce que vous avez le côté? Où qui va bien? Bandana. Tu où qui va bien? Là qui bien t'es? Là bien. Il y a aussi qui c'était. Nawazala. Les gars, on va non, Nawazala vrai, Nawazala honnête. Les gars, non. Les deux bêtes na Mambenga. Nazongi sima. Parce que banganga ya Mambenga, banganga Imana. Je ne comprendre. Donc, je vais le thermomètre à Imana. Pour la température avec qui nous sommes. Le Torobeta, Banganga Yamambenga, Banganga Pe Imana. Le Lagina Mambenga, na osambe na bima. Mona bango pena nga capitaine, ba ke kuna na banganga ba osala ba makambo na bango ba nini nga azaki na prière. Le bon Dieu m'a joué au lelo. Mais équipe, ils ont été dans la kisi. Dans le but de la mise, ça va être dans la kisi, mais aussi dans la kisi, il y a équipe. Équipe. Ngai na na Bible, on s'en met la Bible. Tu s'en met la panzi na giringiri, na autre Juli, ti na panzi na giringiri. Na simekolo ya giringiri wana. Lera apôtre na comme on a manda apôtre wana. Donc vraiment, si ko lenga na koti na Imana. Vieux Mogo, Antoine Mounogamboka Mogo, vieux Mukoko. Bakina na lo ya banganga Imana. Singabi kuna na Mambenga, lelo za ko beta lelo ko sambela, to zo mona étoile. Abi na ko mona pina étoile. Toi ne Moga Mogo viana. Alobi, nengo ko di awa, on a choisi. On a oublié la vérité. On a constaté. Nous on dit on a choisi faux Simba. Viens mon coco. Magamo Simba bena ba plat. Ngai na boté na kisité ba lenga na zobeteza normal, malgré ba Simba ba kisima. L'équipe on a voté ki Mambenga marqué ba nganga bazala ki menga na gi likolo. Na gi likolo. Parce que entraîneur à Mambenga entraîneur motinga donc soda. Avant ça le classement faut y remonter ngai. Non, c'est que oya robeta. Entraîneur au monde ngai. Donc ngana entraîneur, on a leader non. Ngana entraîneur to sa classement. Pour na Mambenga to ki na ba joueur. Mais ngana entraîneur pour ça le classement faut retrouver ngai. A tout le monde mi oya robeta ngabité oyo to ça l'équipe. Si ko na komi na Imana tipona ala ndeko na biso comme les vieux mukoko. Abisinga nengo ye awa fo Simba. Ngai vite vieux mukoko. Ngai makambwana na kokangote parce que pas na utaki na tika lo Simba te. Na tika lo Simba kisi ya équipe tie nini te, ngai na osambela bima na Bible na ngai.
abi awa soko osimbi te osimba te ngabi vie moko osimba na simba te ay bon lokola osimba te na olukulo moyen mosusu na wana nazobeta bale ya kisi te ona bete bale ya kisi te na olukulo moyen mosusu ngabi moyen nini abi bon omoni poste yo ozobeta osomba ngo opesaka fola comme ça tokangeli poste wana olande nazwa fola napesi yenga tuni pourquoi abi omoni place wana ndenge eza na motu mosusu akobeta te mais engo bataki kisi de kobetisa bale donc aprotéger ka esalaki mpe ah oui ngazaki titulaire indiscutable te mais sikoyo mbongo opesaki esalaki mpe kisi yango esalaki ke motu moko ozwa nazalaki titulaire indiscutable tiller na dérangeaki na imana olanda ngai so nabeti te bazokoma na journal imana sans défense songo aza te lere wana nga mdaki patron oyo ezali na banini vers quelle année 78 hein ba 78 nga nazoyebisa yo nga nazaki patron nga mdaki patron ya défense ya imana wana bozala mpe na bacomité de recherche sérieux makasi nalobi lokomo tobeti na vita mobutu na président neto baye président neto président mobutu sikoyo bazoprésente bajoueur baprésente nga na leader dans l'ombre mais ntango ekoki président mobutu alopesa bajoueur mbote capitaine kidumu azoprésente biso sikoyo akomi kombo na ngai ya mboka ezali nseke sikoyo ore capitaine kidumu aloba nseke alobi fondro sikoyo président mobutu abaluki atali neto abi mpo neto komoni agostino neto président neto abi agostino kombo mwana makasi lokola manduki ya bitumba ozoyoka deja wana moto alobi yango sese kokokungwendu aza banga kombo afondro eza fort yo mosoki fondro yango nani amplis sikoyo komi fondro esali sikoyo 3 baomesana ezongi voilà abungai biso mingi vie oyo abungai biso to atiki biso mikolo ebele tokona biso asuka fondo nabiki histoire teme eza molai makasi cv eza mwa molai tozwa temps ya kodéveloppe yango alors po tosisa mwa bato baolanda yo bato na yo mpena surtout bana membre mwa bambote esika bato baolanda yo tosisa na biso napesi mbote gabe mokolo moto na on appelle lipasa napesi mbote na madame na ngai mama Geneviève Makonda napesi mbote na mwana na ngai Nseke Belville Nseke Tade napesi mbote na Nseke Kokondizani wana nyonso bana na ngai Nseke Sengo Nseke Thierry oya basi Pamela Sandra na Belville oza bana combien 7 napesi mbote na grand na ngai emaki kwakwa na bana Mariette na Loïc napesi mbote na sœur na ngai be ya Zakari la mamie la plus belle na famille Tulomba nyonso baza ebele napesi mbote na mama pasteur leki na ngai mwasi ya papa Zumbu na bana na ye nyonso napesi mbote na leki na ngai Lili Mumazi na bana na ye nyonso napesi mbote na leki na ngai Chantal na bana na ye nyonso napesi mbote na Mireille na bana na ye nyonso napesi mbote na petit sœur na ngai Julie Kunkeba mwasi ya Johnny napesi mbote na mama na ngai ye moko atikala mama bakufa mama Kenko na famille Zafuila nyonso baleki na ngai napesi bango mbote napesi be mbote susu na baleki na ngai famille ya Sonama Georgette mama Mbuta bafilo ba Suzanne ba pasteur Guy et puis napesi mbote na président na ngai président Chaplain Zola napesi mbote na pire petit akoma camarade Gade Mukulu wana pe lipasa na ngai na Gade Mukulu wana pe lipasa na ngai napesi mbote na Aide Shungu
napesi mbote na José Wanduka, napesi mbote na petit nanga Roger Luma. Roger Luma mutu na ngai obengi tokine lobi na Sevron assemblée nga bilo akulia masanga tout ça pire petit akati Roger Luma sora napesi mbote donc tellement bato baleki ebele oyo bazwi mbote te bana njuli nyonso napesi bino mbote bana ya Aden nyonso napesi bino mbote lelo nazali apona masolo ya Aden te Aden tokolobela ngo nsima mais napesi mbote na surtout bamama ya njili vraiment bozali awa bamama nyonso na longoli ata mama moko te ya njili longonia totambola tokosala makambo esi donc oyo napesi bango mbote te tellement baleki ebele bapeti na odona baleki ebele bapeti loka barigisha donc barigisha bapeti baza ebele Abdul napesi Abdul alakini akina et puis napesi mbote na bourgmestre ya commune ya Njili commune pe ya Abdul Razak napesi mbote et puis napesi mbote na bayana ngai sasa kuna bavie Pandi bavie Makezon bavie Apache bavie vieux habiteur ya CA na bosani kombo na pesi bango tout ba grand Carole ntango ayambaki na bilima donc bana njuli tout na longoli mutu te pas tellement boleki trop mwana loboya te bozanga mabe te mais mbote na bana ya njili nyonso et mbote na bana Aden Aden nde makambo mbote na bana Aden nde à suivre. Voilà. Pendant Aden te mais Aden à suivre. Te motanga ba comprendre parce que tangi ba trop tanga Aden to. Aden mais pendant Aden te. Aden de makam. Aden de makam. Voilà. Merci la bande ko bola biso to komi na suka restez connectés sur Tolobe la vie. Au hasard mon paya te vient na biso fondo va. Ba romesa. Yesora l'équipe boy ba tu va sepelaka. Jerimbo ma sepelaka petit na bosani comme lolimbi sanga petit na ya Aouta Japon, petit nangai Jojo, je crois, Jojo, petit nangai Jojo, moi na boule pour na ambivé na o, les graming vieux la fondo. Voilà, merci à Biminonia Soro, la division, merci encore à mon vieux Sec Bidens, Monganga, Institut de thérapie, musique, voilà, bisous tout ça, Tozali, Tolobe la vie. Ngana ye olelo mpoto yokana mama ngana ye olelo mpoto silisa kanisa mosika engana uti na poto na ekotala yo ebongaki tomonana naleki kutu na kranka epai tozalaki kokutana ngana yo namoni yo te olekaki wapie tutu eae Africa Business Center, il a dit la fait Mbongo contre Mbongo. Tutue mwana ya sefa mama uzali ye wangai wa motema tutue leki ya kadima semeki ya ideta e yakos na poto masolo se ayo dolido se kapela maloba se ayo Sami kapela masolo se ayo Joana Angola na emaloba se ayo Animenga e masolo se ayo mama Mwana ya sefa e bote naturele mama Tutu e mwana ya sefa mama